chef de la presse nae nakobimisa na pasa buzoba oyo bombana shasha mwana suka basongi botonga ngai nakoya kosukisa kelesi moninga na ngai ya lisano yaka bandeko tosolaka de sujet lelo epi misala na biso ezoti ibutu abina kasi filme ye oyo ibutu batie etalaka mamana na foto lokola foto ya adie mine yo lokolo tula obokolaka mobali na ndako na yo ti si obokolaka mobali ti mbida ezotanga me alobi ezotanga te papa bapese bazi ebele boza na bapese bapuku bitekwa ata bino moko oyo babayera ndenge nini bademande de contrôle mosusu oyo tobenganaka na baprière bademande de contrôle bademande de poursuite bademande nini tochasse bango wana papa tito na mama loso mesdames et messieurs baabakuku baza na loya kotalisa bido nde lokuta ya baabakuku baye grâce luzolo balobanaka te na iosile grâce luzolo bakangani binemi na Belleville amemaki bababa amemaki ni eza bafere a grâce etali Belleville na nini grâce luzolo aza propriété privée ya Bellard te aza propriété privée ya Bellard te mesdames et messieurs aza artiste et comédien sila si alimbisa na ye bizu la reine kala alimbisaka ye kala parce que sila alingaka bato bafinga mingi alimbisa ye kala sikoyo bafandi bafandi bango nyonso batali bizu mpe azofinga trop afingi mpenza makasi foto pese role nde mamsi na bango atala alobi te ye lokola emiliaka nga ye lokola afinga nga tika silogan o lelo eza moto akoki kosala miniature na ye atie soso ezala kaka nka lelo oyo atika likambo ya soso kuna nka ye fona emilie eti na suka tozokende wapi na monde ya media oyo na media sociaux oyo tozokende wapi bandeko boyeli biso awa grâce luzolo kutu na nzambe na ngai nakosumuka te lelo nakosumuka te entre tension et réflexion la vérité prend forme bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Hot Bascule et na émission na yango lisano ya kebo oyo ezalaka bongo présenté par ngai oyo ya bino mwana suka ya basongi autrement dit IGF de tous. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au bozaka nango na carte ya bachan na biso. Et un grand merci à abonné na biso nyonso au bolingaka biso en tout cas biso peto lingaka bino tellement makasi. Merci beaucoup aussi à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse et que Dieu te bénisse encore. Et merci beaucoup aussi à Bianca Zanga pour l'assistance. Un grand merci à Famille Libota de partout dans le monde entier. En tout cas, je ne peux pas citer parce que vous êtes tellement nombreux, donc très nombreux. Enfin, la famille Libota de Bruxelles, la famille Libota de Paris, voilà, la famille Libota de Belgique, la famille Libota de États-Unis. Merci à Maman Francine Maton dont j'avais vu votre commentaire. En tout cas, ça me va droit au cœur. Et merci beaucoup à la famille Libota de Libreville. Merci beaucoup à la famille Libota de Gabon, donc partout dans le monde entier. Voilà, et merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant. Donc, Asali Kenga Inabinoto Kutana Namokolo Yalilo, un big salutations à ma famille et pourquoi pas à mon habillère chérie Paulin Lissoupa. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là, notre émission est déjà commencée, voilà.
biso nyonso toyebi ke na kati ya Bellevue TV toza bongo na film na biso oyo eza bongo les moments de perturbation na anglais oyo eza bongo disruption moment bandeko balandi. En tout cas film na biso 8e partie 9e partie ezokende vraiment kitoko makasi likambo association de Paris oyo ememi ba problème zambe na ngai. Na kati ya film ya wana les moments de perturbation tozomona lolenge nini na ndako ya papa JR lolenge nini bandeko soit bana ya oncle donc baleki ya papa JR o bautaki village lolenge nini oyo bazosala bana ya papa JR en tout cas eza pasi pe mawa koyamba batu eza problème te bandeko kasi fo kotalaka moto nini oyo okoyamba eske akoyela yo malheur eske akoyela yo bonheur na mboka wana esika azalaka totie kaka na village te na bisika oyo bandeko na biso bazalaka eske bazalaka na bonne conduite eske base comportaka ndenge nini balukaka ba problème te baza ndenge nini état d'âme na bango état d'âme kutu ya solo solo mutayi bango kaka ezalaka nzambe. Mais na kotala boye bandeko moto ezopela na kati ya ndako ya papa JR banani bazopelisa yango ambulance na bobo bandeko. Bana ya kolo ndako bakomi mal à l'aise Linda Davina bakomi tellement mal à l'aise na grand frère na bango bakomi vraiment mal à l'aise na kati ya ndako na bango moko. Et kotala ba dur ya ambulance on dirait baza na confiance de soi moko boye donc eza vraiment pas pe mawa to bondela pona papa JR. Côté pe kuna tomoni Maria Longondo, maman pasteur. Tomoni maman pasteur, nzambe na madame Bellevue, nzamba pambola onal. Madame Bellevue a somo, bandeko. Tomoni bongo Maria na casquette ya maman pasteur. Yo kasko ba dire maman pasteur nga tumbola kananga oza ba bilo mwa be ba pagano bakoki koloba. Yango na Maria zoloba. Maria zotalisa biso ke nga na luka makambu te. Me mutu akolukela nga makambu na yebi mbasu. Na yebi nzoka. Na yetala ba malade ebele Maria tangi bandeko. O likama te na mobile ne moko bo eza comportement ba païen. Azokoka mwasi te. Tomonaka yango tomoni boni molimo ya contrôle démon de contrôle oeza ba démon de contrôle oeza papa tito na mama loso wana ba démon de contrôle ya physiquement parce que tant tomoni Maria fa bazo ko tuna Maria ezo tanga ma le bezo tanga te papa ba pese bazie belé bozana ba pese ba pour bitie quoi ata bino moko o ba bayera ndenge nini ba demande de contrôle msusu to benganaka na ba prière ba demande de contrôle ba demande de poursuite ba demande nini to chasser bango wana papa tito na mama loso na lopango wana bandeko filmu eza kitoko makasi filmu eza somo en tout cas to kene to kokisa 100k 150k 200k 300k pourquoi pas ba million. Tozelaka te to kontaka ba million épisode nyonso soki eleki ke sali 1 million 2 millions 3 millions non famille bota toza tellement ebele tant que totalaka ba film toyebi ke toza na ba vacancier toyebi ke toza na ba vacances wana eza mingi mpona bato baza na mikili ya libanda toyebi ke toza na ba vacances bandeko na ngai mwa tourma kotala bino oyo boza loger po lukotelo eza na wifi bo batiela bino ba abonnement ba forfait na biso tozala nango ana lo bakutu ba mégabyte ba forfait na biso tozala nango aya ba 1 mois ya ba 2 mois ezalaka recharger tala film partager film et kozala vraiment kitoko makasi merci na bandeko o bazokata ba film bazotia na ba page na bango ba page Facebook TikTok WhatsApp partout. Merci beaucoup Nabino. Et ça les seuls moyens otokoki kosunga artiste na biso otokoki kosunga logo na biso otolinga mingi to pousser lisusu akende en avant mesdames et messieurs. Côté kuna na kati ya Candy Star leki na biso Candy Star toza na film ya les apparences o makoko akomi bayaya les apparences tozomona bongo okoko zala na camarade mususu o bozala kanaye bolata na kanaye ami chéri ami intime bandeko obombelaka ye loko te mais ye wana kaka zo balukelo na niau azolia yo sese azoboma yo ya kotala
les apparences. Tokende total les apparences. Eza vraiment kitoko makasi bandeko balandi. Nebi ke famille libota bazalaka partout. Oh madame Belleville zalaka. Nakati ya Candy Star totala. Nakati ya Belleville TV. En tout cas totala totia ba mokolo. Totia ba commentaire. Tout liker. Tout partager. Et ça la vraiment kitoko makasi. En tout cas lisano na biso ya kebo elingo banda exode mike biso ki okoedenga na moi na musique et puis pona to fungola masano na biso ya lelo lisano na biso ya kebo exode mikebi o edenga vraiment les réalisateurs dans l'ombre bandeko balandi. En attendant exode mike bazo simba kuna bandeko conseil mukie ba film ya madame Belleville Kandi en tout cas était yaka yo yo raté mateya na kati ya veni o raté mateya. Merci beaucoup exode o raté mateya oko banda na yo oko zwa oko rattraper yango na kati ba film madame Belleville siko soki totalité oko yeba ndenge nini eza pasi pe mawa Montréal niata toleka lisano ya kebo. On y va. Na elinde na boke la peti yango pata lisana ya kebo bamama oyo bapona koloba bozoba na tele boya elingo banda batata bakima responsabilité pona kofinga boya elingo banda soki moto alingi kose respecte te tokosunga ye tokosunga bino tokopota na buzoba wapenza kebo na biso elingo banda esi ebandi kebo na biso elingo banda esi ebandi kebo na biso elingo banda esi ebandi émission lisano ya kebo ngai chef de la presse na ye nakobimisa na pasa buzoba oyo ebombana shasha mwana suka basongisongi botonga ngai nakoya kosukisa telesi moninga na ngai ya lisano yaka yo pe bakatela yo de moi de vivre yaka tokopota na buzoba o mosusu komona ye lisusu na yo pe yaka tete oya mulai wana yaka wa bino badofa botikali te boya namoni ndeti vraiment nasiliki makasi baba kwetinya soboya awa ici on bascule mais on ne tombe pas. Merci beaucoup exode mikebi en tout cas toko succès na biso parce que Maya Koloba eza vraiment tellement ebele. Merci beaucoup Montréal. Ndeka na banda Koloba en tout cas ke bona biso elinge banda ke bona biso esi ebandi esengaka mwa nzembo ya moke donc akoningisa mwa nzoto esa la vraiment kitoko makasi o bien Kaloba ka mwa nzuta. En tout cas ça la vraiment kitoko makasi koningisa mwa nzuta surtout na ba saison sèche boy vraiment kebo na biso elinge banda esi ebandi bandeko balandi lelo na ye lisusu analyse et critique na kati ya lisano na biso ya kebo boyebi mingi na bengaka ba mama oyo balingaka ko se respecter te ba yaya oyo balingaka ko se respecter te ba noko oyo balingaka ko se respecter te en tout cas to balukaka na bango awa na kati ya poto mida ese boya to balukana na poto na bandi na bio. Bandeko balandi pourquoi ba Abakouk bazalaka lokuta kobanda na mutu kino na linzaka bandeko tosolaka desije lelo epi misio na biso ezosila lelo tofandi boye tomoni mama Esther na tonton Jaco libala na bango batu balingani na bango eza problème wapi toko ya wana likamba mama Esther na papa na biso Jaco baba Cook bayaki kotalisa biso awa
Grâce Luzolo na Irsil Peshanga babebani ya Kemal bazolo banate oyo kuna wana kuna atuka théâtre oyo Irsil boye Mobutu boye Mobutu asali bwazongi si bwena lokuta nyonso bozibo mamika mwana mwasa batu lokwa kipaka na ete kakipaka kokolo Irsila bata koma osala makambu na ye libanda ya mboka en dehors Irsila koma world Irsila koma world bandeko lelo tobona Irsil Peshanga zo jouer na Cameroun na A+ awa tomoni Irsil Peshanga aozala bientôt la filme na bango ezobima o esengo te pona RDC esengo te pona Congo esengo te pona ba cinéma na biso congolaise. Pourquoi toyaka kaka ko minimiser batu ko diminuer batu ba Abakouk pourquoi bolingi bo silisa batu goût ya ko jouer goût ya ko sala théâtre ba Abakouk bo silisa Sherika esengo ya ko sala théâtre o lelo Sherika koma analyste ba Abakouk bo silisa batu ebele ba goût ya ko sala théâtre pona bino ba Abakouk. Pourquoi? Parce que minoko na bino etonda na lokuta. Irsil baloba na raté na Grâce Luzolo. Tomoni Irsil Peshanga a posté ki ba photo na ye na page na ye, je crois que dès il y a 3 jours. Grâce Luzolo ye a commenté. Irsil Peshanga a zui commentaire wana a matisi yango a cliquant a capturango a matisi yango ndenge gabo mona ki mambu Grâce Luzolo akomaki. Félicitations à ma tata chérie. Que Dieu te garde. Trop de love bandeko. Muto baloba na raté. Muto ba beba na sko boya ko yebisa biso boya ko prouver biso ke ba commentaire wana ya Grâce ezalaki ya lokuta. Vous n'avez rien à prouver. Pourquoi? Parce que vous allez pressé ya koloba. Munako o elobaka mingi eza munako o esumukaka. Lokola ba Abakunki. Bolobaka mingi boya kolobela biso makamba lokuta pona ni bozaka lokoso ya matière. Bozalaka tana tina teke bato batalaka biso to yela bango ba information vraie et exacte. Pour lobi lisusu batala biso. Tozo kende wapi? Tozo kende wapi na monde ya média o na médias sociaux o tozo kende wapi? Bandeko. Boyeli biso awa Grâce Luzolo kutu na nzambe na ngai na ko sumuka te lelo na ko sumuka te. No sumuka te. No sumuka te. Kolo simba motema langa na sumuka te. Oh wana mususu ana cameraman o cameraman a koma a révolta. Grâce Luzolo bazolo banate lokola memaki ba nani a memaki ba eloko ezaka ngayo nini omaka kuja kuteza kitoko pona ngangumi lokola memaki ba manga sende na kati ya Dubai yango wana bela kangisi binemi pourquoi jusque là na kati ya film ya tomoni Grâce Luzolo azo jouer malgré que bokolo ba ke film ana ba komango kala botala kuna ba koma copyright nini non. Grâce Luzolo il n'est pas impoli. Aza impoli te lokwa bana bino wana. Aza impoli te. Grâce Luzolo aza garçon moko aza humble. Ayebike oyo yaya oyo mama oyo nani pe atako soki babeba nyango na belle vie ya bino nini na kati ya bino nini na kati bozela ya bino nde boyaka na mamu na bino nyonso na tele bozela ya bino ndenge boyaki ya boye ko manke d'Acosta bozela ya bino bosakana nango bofinga ndenge bolinga kofinga ba artiste comédien. Confie belle vie etali bino na nini. Et je m'adresse à ba comédien o bino bozo kanisa lokola SB eza lié de refuge. Soko yeko to sali ba bepa belle vie okene ko bomba makuna na SB po yebike ba maboma bazalaka kuna
banyau bambwa bazalaka kuna bakoganga wu na yebisi bino ke bamakele nyonso ezala ya olanda. Qui vous a dit? Allez-y. Mesdames et messieurs, Abakouk bazana la hotel sabidon de lokuta ya Abakouk. Ye grâce luzolo balobana na Irsil. Grâce luzolo bakangani binemina Belleville. Amemaki baba memaki ni esa ba faire à grâce etali Belleville na nini. Grâce luzolo za propriété privée ya Belarte. Aza propriété privée ya Belarte, mesdames et messieurs. Aza artiste et comédien. Aza libre. Yokende ko jouer partout où ye alingi. Aza libre yokende ko jouer. Quel que soit pipe bandeko nyonso cinéma, aza libre. Pourquoi bolinga koleta mutu chapeau eze mutu na yete bandeko? Et lelo bolongo na makambo na lelo boye kotalisa biso ke makambo ya maman Esther, tonton Jaco 4 fois divorcé et talibino na nini wana eza ba vie privée à batu. Ça n'a pas de sens. Yako fandisa ka munyakolo baka ba bobar sur maman Esther, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance. Parce que wana eza vie privée na bango. Tolobela ka ba vie artistique et non ba vie privée ya ba artiste et comédien na biso. Et pourquoi le lo média nini média en ligne oyo elingi eya ko bafouer ba réputation ya batu surtout mingi ba artiste et comédien liboso zala qui est pas ba musicien bosi bo kitisi ngwe pas ba artiste et comédien. Pourquoi lelo mutako ko zala na vie cachée na yete bino boye ba nyonso. Mine bino bokoya koloba na maman Esther. Bokoya ko bamba maman Esther mabanga lelo. Si ajouaka pe na S-Beat. Papa Jaco ajouaka pe na S-Beat. Mukolo nini na munoko na bino boko bimisa ba eloge pa ba artiste et comédien. Soki ba ma fingate. Soki ba ma fingate. Où allons-nous? Avec ce genre des insultes. Mesdames et messieurs, batu balingani botika bango. Et maman Esther aza reconnaissante na Belleville. Lo lengeni na bandaki ko lula madame Belleville, lo lengeni na bandaki ko sepela a jouer na Bella. Et tant madame Belleville a pesi opportunité ya nzonzi ngeye. Ake na SB, akutani na tonton Jaco, ba jouer. Kote kuna nde si la lobby couple na minope ko simba, si la mona ki onka lokola ba ventir. Akalisa ko tonton Jaco ko zo maman Esther toucher laisser. Goûter lâcher. Mais or que na kati ya tonton Jaco, azaki ko luka mwasi. Il cherchait une femme. Ouais, kozala capable de prier, capable de travailler, capable ya kobunda bitumba ya butu pe ya moi spirituellement. Et tant on a retrouvé babilo kwa nono et pas maman Esther. Ya bino nini bandeko. Ya bino nini. Mine yo lokolo tula, oboko la mobali na ndaku na yoti. Si yo boko la mobali, mida. Kobosa na te famille bote na ba fan partout na Luanda bazali. Bayebi comment que mobali na o place afan na kakuna na Angola. Lo lenge nini yaka, lo lenge nini ebersaka ye. Non, faut tite. Faut finga mingi oyaka na mamba lokuta po boko la pasha. Mais Lukambongo na voix normale. Sala live. Lobela sila. Lobela ba evre ya sila. Baba kouk ba otala yo. Et non ko yela ka bat ba makambo lokuta. Nous, famille Libota, on ne peut pas venir et passer à la télé. Na fandi nanga vraiment na kiti, mais je me suis assise. Juste pour se moquer de quelqu'un.
Jusqu'à que pona se moquer na mida na se moquer na nani. Non, 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 non. To salangote. To salangote. Et pourquoi vous allez sans honte, sans vergogne? Yako ya ko employer batame ko bimisa ba bobar moko boye. Yako matisa mutu na live, azo finga ba insanité sur artiste et comédien. O azo jouer kuna na SBO bino bolobela ka soit disant bo défendaka. Bozo sala soni. Et lokola pe maman na binongo ala ne bongo bo me mamara bongo lokola loba déjà que moi akoka ko diriger bino te. Parce que bozala na ba matière na ya ebele ya kemal. Ce n'était pas en vain. Bon na ba matière na ya ebele ya kemal. Tout le monde sait. Mais on ne peut pas passer à la télé. On ne peut pas passer à la télé pour n'avoir qu'au fan de langue. C'est sa vie. Botika non artiste et comédien kimia. Et lelo yango bozo mona tant bozo ya ko finga artiste et comédien bandeko. Mwana na bino nini kuna na SB oya koka ko jouer le kwa tonton Dako. Aussi la bimisi. Oya ko jouer le kwa tonton Dako. Nani kuna na SB oya koka ko jouer lokola bandeko na biso msusu lokola ba Ronel lokola ba Grâce Luzolo azate mama nini oya kofanda afandisa pena rôle a jouer lokola mama ni na rôle ya mama ni biasi na rôle ya mama étoile ba rôle mama étoile azwaka na ba rôle mama top azwaka nango ki ata o mama Esther azwaka. Nani kuna? Thérèsia, je ne pense pas. Gabriel, je ne pense pas. Bijou la reine pour le quoi Niata déjà arnaye mambeta. Akoko jouete, yango nazo bina bina kuna. Ba moni esika ba otia yete. Mesdames et messieurs, botika ngana ebisa bino vérité moko. Lelo to vandi to moni bijou la reine ayaki. Ba abakwiti bosengelanga pardon non wana ezaki déjà balokuta yaya bandeko nanga wana ezalaki pire humiliation ya suka aussi la lingara sala bijou la reine si la si alimbisa na bijou la reine kala alimbisa kaye kala parce que si la linga bat ba finga mingi alimbisa ye kala. Siko bafandi bafandi baona so batali bijou pas zo finga trop a fingi penza makasi photo PC rôle ne mams na bango atala lobi te ye lokola Emilia kanga ye lokola finga nga tika silogan o lelo eza mutu akoko sala miniature na ya tie soso ezala kaka nka lelo atika likamwa soso kuna nka ye fona humilier tina suka bijou o basali eza humiliation bandeko si basala compromis kala pona limbisa yo siko tala eloko sila nesa bino sila para mayele yo kasi sila ndazana nde boyaka bo fingi belle vie sila pa tala kati wana ndeko nanga ti ba ofinge be bato baza basouafe d'argent. Tant balongwa pa na nga pe ba finga nga kabwe alia na bino lutamula ya ta kwa sekisaka bino bandeko sila lobi Aisha yaka benga elekisa émission lobi sa ebwe émission salami ironie wana na so ba yeba abanani bosengela nga pardon et pas nani si da balimbisa ye kala wana sezeka ba mascara. Wana ezaki ba mascara po ba mbriller public ba mbriller ba internautes que non si la linga ka bat ba finga raté bo montene nga sengisi pardon non wana ezaki nde ba zuba ba internautes et puis lelo au total rôle ba pesier mama mukolo mama munene babini so bibina na place ko bina wana si ba bombo na bango bazati
Pourquoi pas babinaki? Baya ko binisa kaka yo mama mukolo boy. C'est la honte. Eza soni wana eza touche. Lokola ye abinaka na majabu komedi. Lokola ye akataka dansi na majabu komedi. Ye pa lobi tour na nga pe koki. Na ko binisa bango na so ba finga nga. Ibutu abina katsila Ibutu abina kasi filme ye Ibutu batie talaka mama na photo lokola photo ya adie lelo azapi na combien de films tonalité pezalaka ye moins yo peka ndengo ye yaya simba makasi mutu oya limbisi mutu alingaka pe so rôle moko eza ata principal te rôle o eza ya kilo ezo balana na yo Bijou la reine yo sa mutu oyo ko belelaka ya osengaka ba pardon en public te to balola cassette na sima ba Bijou la reine basalaka ba kombo na ba série à l'époque. À l'époque, à film, on a raisonné Moutou Rouge. Maman Léanda, je le salue. Madame. Série, on a Moutou Rouge. Biso, tozo qui écoute la TV. Et pas ma voisin. TV na biso, et bébara, to qui est la Moutou Rouge, pas ma voisin. On a papa, azo benga bino, les sobe yoka de papa ye. Bozongi bangu na ndaku bofandi kam ke botale kaseka ba sola kana mama mwa kidibo ki otali kanda botala na batour batindi ngai nga lokwa na zana nga mukia lokwa fimbu so na du sol kana koti ba maka batindi nga na ke na tali na ye na expliquer esilite ndeko na so mususa ki tali tozo tala ba Bijou la reine ba mama le andaya elelo fierté wana Bijou la reine obwaka ngo wapi. Fierté wana obwakango wapi. Avant ba respecter yo moko non c'est respecter. Olongo la casquette wana ya ki artiste et comédien okoma jalelo yango wana si la binisi yo c'est la honte on eza humiliation eza po ba humilier yo bandeko. Na place bozolo bake ba bomba ba sali be bazongi si be bake bwe bayaya. To solola nanu toke na kosukisa to solola tozwa bana belle vie tozwa bana sila non ke kota ba Davina te parce que Davina boloba ke Davina za mutu akala pa V12 boye te to kitaka ba Eternela ba Tegra ba Daily to sa te Daily be boloba za ya bato. Et lelo oyo bravo na bosana ki belle vie molakisi na SB to moni lelo ba recruter mwana mo lokola Eternela lokola Tegra lokola Miss Kalunga soki to lobi pe be boloba ka mabe bandeko bo jouer eza pasi pe mawa na bino o bano bozo ya sika na théâtre bozo ya mbamwa bakoti bino na monde arando bazo bloquer bino sans les savoir bazo bloquer bino sans les savoir lelo yo soki nani soki bombo nani soki ngai nani oye wana madame je m'excuse mamoko ye na rivalité aya je m'excuse. Naïb Sabino dana koka climatiseur te. Olati rivalité maraboye. Ozo se limiter yo moko. Parce que na SB kuna y a rien de spécial. Bote la biso nani a joué makasi bamba. Nani Namilo quoi. Michou. Tolongola na mwano Awa, na bengi yo combien de fois? Famille libota soto za rabata ko teka matière, awa na ngana teka matière na yo ya osakanati. Donc silama. Deux fois na lobby silama. Soit to tena na ko jouer, bana belle vie, bel art.
baleki bana SB tozwaka na empire na bango wana soki ami nini na bango wana eza wana tozwa la vie de Tegra soki bambino na bango wana bayeli esango papa kufi bandeko bino bosala théâtre nozala ndenge tozwa na mishu ntango bayelaka esango pene ya solo ke papa kufi azaka ndenge nini toyebi ke o bosalaka biso ezalaka baréalité oyo tovivaka yango ni bino boramenaka yango sur scène. Pourquoi pas on ramene biso réalité wana sur scène? Parle. Et le côté expression moins. Et le côté. Ou ezapene que ce totia ta pams matondo nanga pa aboye. Totie boy a bete toro. Autant jouer. Tombole pena bambi yi. Ataka Bianca. Toro tonomi tianga te ponga na joie na ngati. Papa kulu tukuta zanga na gag na seka na nga. Bandeko. Sikoto zwa Tegra da Silva. Yami Yamal de Bellard. Totaka na la vie de Tegra. Tant bayeli sango madame Bellevue a koufi. Tout ane longi wana. Maske wana no Tegra lataki. Yangwana te to trouva ki kuna. Yango te to trouva kuna. Courte joie bisionga mukuse ekata na kaka. Toyebi lobite, boyebi lobite, donc bosilamaka. Bosilamaka. Eza pasi pe mawabino obozota la kaka wolo. O nyaso engengaka ezaka wolo te. Na Bellard. Kaka nde bozoya kofinga. Baza bakubuka. Baza boy. Bomoni na art. Art ezana ni beauté ni éclat. Art etalaka elongité. Etalaka taille. Etalaka habillement te. Soki art etalaka elongi, etalaka aspect physique, etalaka beauté. Mais le peut-être bafunke akindele. Alias Jennifer. Peut-être balinga bazala ba o bazate. Peut-être ba osita yeme balinga bazala ndenge bazate. Peut-être ba maman jora munene wana za pa munene makasi wana balinga bazala ndenge bazate. Pona kolakisa bino ke ezalaka mutu. Ezalaka na mutu. Lelo otala elamba nga boeta yango pe ya malu. Nzambe na ngai. Nzambe na baki na kosumka. Abe tata mutu nzambe na baki na kosumka. Na baki na kosumka teti. Bino bano tika bo sumu kisi ngai. Yango wana nde te na sumuka te. Yango wana nde na Bellard to salelaka. Parce que si tobi to tsabwe na aspect na kitoko bwe na Bellard il y a de belles femmes. Tozui Linda Cote, Maria Longondo, Davina Apwa, Tegra da Silva. Tozui ndeko wana mususu, Sylvie Seka. Yaya, peut-être bomona rabatu na TV, bomona rabatu na TV. En tout cas, bandeko balanzi to sisi na biso awa to bandaki bien pe to sukisi bien. Merci beaucoup na bino nyoso obo talingai bino obo linginga en tout cas nga pe na lingi bino mingi bino pe obo finginga. Merci na bino parce que botali émission na biso et ba o wana bolobi ke IGF mwana suka ya basongi en tout cas merci na yo parce que oye ko révéler merci na bino pe et merci beaucoup à notre manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre. Merci beaucoup à notre coordonnatrice Darling Love depuis quelque part na bisi bino déjà bientôt là ba découverte ya Musuni ba découverte ya kitoko makasi boko découvrir ba province boko découvrir ba biloko nango baliaka ndenge nini makusa avec toli bandeko
et ozala na kati ya Hot Bascule et ozala na kati ya matière de famille libota news. En tout cas bozala kaka focaliser na kati ya Hot Bascule pe na kati ya matière de famille libota to bosana te to yebelaka déjà totalaka ngonga ngonga soki ebelemi esengelaka totala film. En tout cas tokende na lombango na kati ya Bellevue TV totala film na biso tozalaka jamais déçu na kati ya ba film na biso. Et merci beaucoup na mon habillère chérie, merci à ma petite sœur propre chez la Kita et pourquoi pas à mon bébé Kélia Mayeba, en tout cas que Dieu te bénisse. Merci à Exode Mikebi na réalisation, en tout cas oya zali ke na koma format kitoko makasi na kati ya ba etando eke na bino malgré 2 jours on a habité nga se na salle Exode nini Exode azobimisa nga mwindu bandeko sobo talinga boye sans caméra au sepela tentire kitoko parce que tozaka na climatiseur mafuta wow tentira wow mais Exode misaka mwindu okindoki te bondimi oyo. Merci beaucoup na yo ezaki bongo émission na bino lisano yakebo eka mama kibongo epai na ngai mwana suka ya basongi songi autrement dit IGF de la presse Exode Mikebi. En tout cas louange ya suka poete to kabwana ngai na bandiko na ngai o balinga nga tellement mingi nga pe na linga bango vraiment mingi. Merci beaucoup à Bianca Zanga, voilà. Donc, merci beaucoup na bandeko nyonso. Merci à Madame Bellevue. Et merci Dabi Nazangi Maloba. Exode Mikebi, sala monenge zala kalisa no ya keba. Koto kabwana na bango, voilà. Na eninde na boke na peti ya mopata. Lisana ya kebo. Fata bino ndenga ba popa etu. Tabaki ma responsabilité pour na kofinga boya elinge banda soki moto alingi kose respecte te tokosunga ye tokosunga bino tokopota na wabuzoba penza ye kebona biso elinge banda esi ebandi kebona biso elingo banda esi ebandi kebona biso elingo banda esi ebandi. Merci beaucoup Exode Mikebi, restez toujours branchés, serez cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir.